basi ya poto bempoli, basi ya poto mitema mabe, basi ya poto bandumba, basi ya poto babula, basi ya poto ceci, basi ya poto cela, basi ya poto cela. Fona bala mwasi ya mboka, fona bala mwasi ya kisasa. Question eza moko. Combien de basi ya poto oyo bala, oyo babotama na poto? Basi nyonso wana bango, la plupart basi nyonso wana bango na poto bauta kisasa. Obali lelo siko komoluka ok bala ya kisasa ke ya poto mutu pasi. Ah, soko vana na kisasa c'est bien, gloire à Dieu, mais soko finir par komeme na poto a komanika mwasi ya poto omoni ko za ba rond-point ok no musika te obaluki bali ko zongi na place au bandeli. Ouais, so ni obala mwasi ya mboka kendo vanda pe na mboka. Comment yo kolinga oba ozala ozo mata ba avion, oza na ba ordinateur, oza na ba computer de série oyo, ba ordinateur ba série oyo, mais ozo linga obala mwasi azana bizale la série wana ya mboka e simba te, e komaka basi ya série ba koko na biso. Ah, ozo mona te que langage no eza confusing, eza confus, eza na confusion. Tant ozo ba basi ya série ba papa ya ba parents na biso, ozo mona te eza série, siko le eza série na yoti. Ata ba ordinateur to sombaka, ata ba voiture to sombaka, ba metaka mo à jour, ba améliorer mo. Ozo mona ozo mettre mo à jour. Ce que yebisanga sikoyo yo sikoyo na poto o mataka ba vieux tambola na ba voiture, mais ozo souhaiter obala mwasi neti ya basika ba koko na biso a maison ngaka na série wana obala et puis faut vana na mboka ata lelo pe so keti na mboka okuta Facebook ezali ozo vivre dans le monde imaginaire. Il faut qu'on fasse réalité. Réalité ya liboso no me olingo faire ça moté. Eza kobanga ko assumer ba responsabilité en tant que mobali. Moi si ba édikaka ye. Moi si azalo ko la mwana. Moi si outi éducation pa ba parents na ye. Aye pa na yo, eza responsabilité na yo en tant que mobali pour o éduquer ye pe. Nandenga libala. Nzamba pesa biso bongo, apesa biso cerveau. Pour na ko raisonner, pour na tozo ba décision oya maramu so etali biso. Ozomona. Toke na classe. Pour na ko tailler intelligence na biso, pour na ko apprendre si ma ko pratiquer. Mais na makambo vie, tu auras besoin de sagesse. Sagesse Bible lobby. So vous en avez sa sagesse, c'est nganzama opesa yo. Intelligence c'est zéro msus. Sagesse c'est zéro msus. Pas tu vas définir ça. Sagesse mal, il y a olba sagesse, et ça pratique, comme mettre connaissance en pratique. Sagesse, et ça là, il y a comme mettre connaissance en pratique. Sagesse, c'est ça plus que cela. Et ça plus que cela. Sagesse, c'est sa force, et sa énergie, et sa pouvoir, ou ça ça au-delà de la connaissance. Nous avons besoin de sagesse. Mais quelque part, nous avons besoin de brain, auto-ben cerveau, pour nous se décider à ma suite à l'ébisso. Nous avons décidé à rouler à ma déçu. Le bien à rouler à Pondo. Quand on a un zambétain, vous aurez la décision. Brain na yo cerveau na yo et c'est décidé. N'est pas se décider pe. Que na bando éduquer moi sinangai. Donc tout utiliser cerveau na biso. Na makambo ebele. Tout kondana ka nzambe te. O nzambe na mena. Nzamba za wana. Cerveau no peza wana. Batu pe bazana ba ko edo na makambo yebite. Ko pe ko tunati. Ya mabete.
Et là, aux autres, Congolais, ils ont grand poète. Que sur na tuni, alors le bas un jour qu'à l'accent, problème sur Yamwana. Congolais peut sur l'accès pays logo. Lobby sur le roi à fin long. Ma bé Yamwana, toujours qu'il n'est pas été. Toujours on était donc pas été. Donc pas été. Mon ami qui est ici a retourné information. Au PC information. Mais information n'est comme le roi Mundoki. Il y a un jour au fin de là, qui n'a pas la guisa yoboué. Au moment où tu dis pas que Moutawa, ah, madame, on a fait un été, est-ce que tu as qui est wapi? Donc, il faut souhaiter ta place en Boga na ça. Binomo, vous avez place en Boga. Vous avez place communauté, vous avez place ma famille, vous avez place ma balle, les autres. Ceux qui payent les pas, ceux qui payent les stack, ceux qui payent bloqués, ceux qui payent les panzana. Binomo, vous avez. Non, non, le bâtiment. Binomo, vous avez. Qui grand prêtre. Kokanisa ke to yebi nzoka to yebiti des fois mon na vie eza kokanisa ke yebi tant que yebiti eza illusion eza plus que ignorance que grand prêtre et là on se va update akamu olimo bala mwasi mboka kende kufana na mboka soko vani na poto mais ozoli ko bala mwasi na mateta mboka o mwasi ba seri wana oko joyete wana eza illusion ato bali na mboka o meme na poto a finir par okoma mwasi poto soko sali o sala kiti na mwasi liboso soko idikaki ete o kanisi neti a ozala na mateta ya mboka wana yebaki ba retour et osongela yo o sala toujours victime to yebi bat na mboka oti azaki na mwasi oyo baboyani oh te mwasi wana poto yes akena mwasi mbale baboyani lisusu a changer raison pour soit passer raison wana ba amekuno lo baki boye mais le losu boye okomiso na mususu to yebi faut que soit responsabilité nazana na danger na mamuso na zolo ba aw musu ngamo pe na zo yekola musu na ngamo pe na nzela yego sala yango. Mais tout le gâteau partagé pour nous aider aux monde. Donc Bible lobby au azanango ba ko bakise lai mais au azanango te na o ya zalo kanisa zanango ba ko boto lai pour zo kanisa do zanango mais zo zanango te mais o zo kanisa zanango wana au monde peut avoir bon sens. Donc tout mettre en pratique autres en de plus ils mettre en pratique de plus nous amazo bakisa ils ont responsabilité en tant que mobali tika ba échappatoire tika ba raison que moi samboka comment yoko linga ozala ozo vivre na poto mais on raisonner que au bala moi ce village. Ah, vous avez un problème. Babi, banakinu, bazonga sima, bauta batombola mapeka. Bato bauta bana ba vitesse ko sakana te. Vous avez la surprise. N'anglais balobaka. Mieux vaut the devil I know than the angel I don't know. Et là ici, malamu naza na diabolo o na yebi ke naza na angelo o na yebite ils ont responsabilité na yo yeko lisai ça c'est mise à part chaud les achitako nengezai toleka. Ça c'est beau ça. Ici c'est un message.